Merci na ba Congolais so balandi ya KMB News na chaîne Abino obopona KMB News na émission Abino bitambola tambola bitumbeza makasi meza moke kombeza en différé ndeto bana français kombeza ya kolonga déjà balongi balobi gouvernement ba wario ya Sam Lukonde Kenge Jean-Michel ici bimaki bande ko balobi tolandi remise ici salamaki bande konyoso bakomela na pesi mbote na papa na biso na pharmacie Amani engambo ya la police ya Mbudi Olanda kangande ngobenga enga na yaki pe wana na bande ko babenga enga na Liège sika na benga na Lutendele bolobi makambo tolo bana KMB News za bolamo ba peuple congolais na sepeli nango mais ce moment na za moi douleur voix za moi likolo par rapport ba caprice ya technique ya ba coura Congo nde to bandi musala lelo ndenge basa ba remise bolobi na ngana loba makambo ya Willy Bakonga ya Willy nde babenga ya Willy Bakonga ngana eba kulutu wana to solola na e plusieurs fois ta on a na gouvernorat ya baende ya mbandaka Équateur mais eza mauvaise foi ya bato kande to lingaka to ma nationalité wana mais nationalité d'origine ezali oyo botama nango mutema mabe futaka mabe qui aime bien châtie bien na Bible Jésus aloba le monde est meilleur pour un homme meilleur. Homme meilleur, monde meilleur. Naba to message de grave alobakango. Mais biso awa toli mutema mabe. Tant que nzamba zali sous sa bénédiction batiango na likolo to kufuta maga mabe ba congolais. Mais gouvernement Sam Lukonde coup de chapeau na Sam Lukonde apesi budget na e de 6 milliards. Si so na combien wana ba 34 quelque na publicité ba to ate parce que objectif est à la terre. Nazo loba émission bo s'abonner belé parce que toko manamboko lokwa Somalie zalaka. Na loba ki na kobanda koloba na s'en charger pour na ba émission politique na kobanda pesa bino peuple sango. Même bato ba travailler na ba cabinet na pesa coup de chapeau na ngana ministre ba reconduire ona zobenga Augustin Kibasa mwana incarné ya Frédéric Kibasa ba reconduire ya sa remise dans motulelote parce que ayoka toli atanga zana ba licence oboluka zana ba diplôme otoluka licence mais ba reconduire kana poste nae alobi pe bruité fruit de la patience qui basta Madiba qui basta Madiba fruit de la patience ba incarné ba papa na ba Frédéric Kibasa tozo linga kotondi sa mabenga na yoki Willy Bakonga asala démontage na brasa bakanye na mbongo accompagné 2 millions ngana ebite na zayikunate wana droit justice de osala musala bazongisi na Congo démocratique yawa azana Brazzaville ngana ko bisabino ke souvenir nanga sa de voyage tango yo balobaki Willy zana ba problème kaka na moment ba lancer gouvernement sa de voyage botu na bato a sécurité so bebo condamner ngana bolamu na lobawa bato a justice bokeba bato a sécurité bokeba parce que Willy Bakonga azana résidence surveillée na kitambo na ngambo ya Chani Metal abima ndenge nini corruption ezana ba pays Norvège dima corruption te ba Norvège balinga corruption te est-ce que pour basimanza mena soutani non congolais yo salingi kaka pela bombi soto tambola no la sabino kechi nanga ekembi semele sili jimu kende avanda ka musale zate azuli kanisa sali TV bozola ndanga est-ce qu'il faut ka biso to ma ba ministre il faut muto so ko maka PDG chantage na muyibi bolingi kotondisa mabenga ba congolais bolimbisanga bolobaki na loba makambo Willy Bakonga azongi so sa remise ngana za justice te ngana loba makambo ezali ngana lingi makambo tozongisa ngo na ba huissier de justice na état de droit huissier de justice na poto huissier de justice même kokata mai kura il faut bazonga même ovuta ndako côté il faut bazongisa makambo ndenge za na poto na lobaka makambo yo président Sala Kilobi point de prince moko na France na ndeko na homologue na ye mais azako primer Macron Emmanuel Macron aloba ko soutenir ye Félix Tshilombo Antoine azoluka bolama bana Congo ba congolais bolamo zaka ba kotikela saki yangu bana ndako to ya loso te ezali état de droit ezali état d'esprit Félix Tshilombo azana guerre munene mais azali likolo union aza likolo po aza président union africaine to sungaye to dénoncer na koloba ba émission ko rédiquer ba conscience na biso peuple pour na ko partager tâche ya biso na gouvernement biso peuple toza ebele toza mingi koleka gouvernement wa misi soki ya 5 ans 6 ministres biso toza ebele
mais bango nde bazo gouverner biso volonté na bango ezali volonté na biso ezali bango basala application ya loi tango a Mobutu kono maréchal Mobutu Joseph Désiré salongo ezala mutu nyonso ayebi ke salongo ezana mutu totambola ba défilé bana série 7 bana série 6 totambola pe défilé le 14 octobre le 24 soki nini wana esi le kana ozongisa ngo lisu na page te tobanda kotosa Kabila le père ayawa asala ba taxi na Zando ide bimaka na wenze ya liberté marché de la liberté mais marché de la liberté ndene ekoma mbongo aposha bato na wenza matete nga na lobi naza ko soutenir premier ministre wa bimina gouvernement na ye inazoloba na entité na biso ya bapanzi sango na sepele ndenge remise salami na ndeko na biso Jolino Makelele na Patrick Muyaya aza moto ayebi déontologie ba journaliste eza koloba toko banda ko panza sango wana marché de la liberté matete ko tsaka mbongo te na kesi ya leta ndenge nini reste à vérifier point d'interrogation ngana ina loba bona banda koloba makambo ya minene na s'en charge ki nango naza déterminé nango parce que na ba marché za na Kinshasa ba papa mikolo bato mayele ba pesinga mayele balobi olobaka bien mona loba bo sala bo mais ba marché de ko matsa budget à l'état ba marché ko pe au sala trésor à l'état ko tsa misolo service hygiène ekufa service à trésor public ekufa mais basongi ça ba établir loi renouveau dans l'esprit ba ressusciter Mobeko salongo samedi muto akete ba kateli jeton na amande l'état ko kangaye mais ba policier bazwaka mbongo 500 francs 200 francs pa bato na ba boutique na banzela na lupango muto ba kozwa 200 po batia na poche bande ko ngai to fungola miso na lobaki un jour na koyebisa peuple congolais tous à lokola gouvernement Somalie président Félix a une innovation a un renouveau dans l'esprit a un état de droit bon to sunga ete na mona ki ba guerre d'esprit à Jantiningo bilana Nerombungu bino mo peuple bo juger Nerombungu fu mo banga mo za sacrifier ya Jantiningo bilayo to lingaka azali na musala bazalaki même liste même fait des routes moko a sauté ezalo kwa ba mapasa mibale moko akufi est-ce que moko otikala na ebite soki Nerombungu azalaki na liste abimaki eli député tango ozonga na assemblée wana bitumbe kozalaka ngana lobi boy na émission ya lelo na epona ko sepelisa mutute émission lelo ezali boy gouvernement et la bateau de commandement bazui ba frère fonctionnement na lansaki bato ba kombo awa mutu lokola kulutu na ngai Seribe Okende mutu lokola kulutu na ngai o na yebi na otanga epele kombo te pona osepelisa ete azaye renseignant na lobaki na émission passée ya ndeko Vital Kamere bolimbisanga po ifona lobaka kulutu lutundula aza mutu atanga pe mingi loba basala ba motion basala ba bruit gouvernement ya wario ya Samuel Lukonde elinge loba teke bo distrait peuple gouvernement suka nde nazo loba wa ezali gouvernement oyo se bon memi biso na loyenge bokomona ndenge lekaka na Somalie bokomona yango na lobi na bino bokomona yango c'est le ministre o basali remise te za Augustin Kibasa asali yango na ndenge nini faut de la patience humble serviteur basali remise pa na ete ba reconduire ka na poste na e mais ba ministre botika libosa ba exemplaire peuple azo benganga na futa ba transport na obo pesa ngambongo te na obanda kotamba na ba ministère nyoso pona kozwa état de santé na bino ba ministère na okina Équateur ba benga lelo o Willy Bombito na Willy nana ni na Giloando basoka na te Giloando azali en exercice Giloando azo mbongo na ye auta ine nikini ao asali droit mbongo abombite asali ba innovation asika pourquoi ekomi likambo babundisa ye Giloando ku chapeau Giloando mboyo azali sénateur ba nommé ministre pona aménagement ministère des aménagements botika sala musala Willy Bombito aza kuluto to sana gouvernorat ba na finance qu'est-ce qu'il a fait akoya na motion bazana ministre mwamba même motion na sunga bango akoya nango Willy Bombito aza na Access Bank eza na venir bato bayebi na Willeri qu'est-ce que Bombito a fait à l'Équateur atangi na mbana ni Congo as via Albert Bombito coup de chapeau totika ba aventure politique ya kobendaka bato na bilamba ya kobundaka bitumba to sala réalisation de kulutu na ngai Jacques Nzola lobaki ba terme leke belé ba macroéconomique ba nini e boza ko distraire population tango bato bazozo kusana Willy Bombito azako somba whisky awa na avenue
de la justice awa esika na rond-point Forescom azotamba na mituka na basi ebele Guy Luanda asali même esika bato bazwaki mai te Guy Luanda asali même esika bato basepela te atongi assemblée ya Tswapa asali assemblée wana asali ba stade moderne boya Guy Luanda nini ezali réalisation toza na posa peuple congolais a sentir bolamu pe bakoko babanda ekoluka nde papa Tshisekedi aloba démocratie na social à peuple botika ba Guy Luanda basala musala Willy Bombito azana poste te azali na etatiki na yazo sa misala na ya kolia bambongo na ye non nako souvenir nloko mo Willy Bombito tina même ke nazo mbongo ikotama nde to benga na lingala nazo mbongo avec intérêt po na sunga mosi na ngaza na hôpital mais na benga ti lelo le caractère ve Willy Bombito za ministre nanga abande ko loba na petit nazo ya po na biloko na ba montage tango azana gouverneur Jean-Claude Baindeta Feliko incarné Équateur au balinga ka le chef coutumier Jean-Claude Baindeta chapeau siko zali kanda tezo ate boboto mais lelo Willy Bombito comme hôtel Melagi Luandombo non pour moi ça na ko affronter bango mais le zali gouvernement ya ba wario ebimi tout le monde na ba wario ba bunda ndenge nini ndeko mo ape perdre benga to partager na bi Joseph Kabila epo na ko sala politique oui bon politique ba pekisa muto asala Joseph Kabila na lobaki na saluai kozonga na ya na Kinshasa kuchapo na mona mboka Joseph Kabila o asala alternance asala pe misala na ya malamu na Kinshasa asala ba po alwangi asala misala non Joseph Kabila za exemplaire à suivre Joseph Kabila za espoir ya ko consulter mais ce que za politique ya ba divergence abo tirer na ba kazaka po boli ambongo na bana na sepe na ngote Joseph Kabila azali lokola ndonzi fumu duki nde babenga na Kikongo azalo kwa kumu epa biso na lingala soki Félix Tshilombo akele nesika moko akia consulter soki pe asali mabe na ville Kinshasa capitale boko mona makambo elekate na Congo démocratique ba pression ba occidentaux te boko mona ke pression peuple congolais a se soulever na niveau zéro ezande ko fayulu ndeka sa ba montage na ba dérapage na web sabino ke il y aura un bon temps il y aura un bon moment boko mona peuple a telemia wa biro ko fungwa mate na ville ya Kinshasa nazo senga na peuple congolais to sunga président Félix ndenge ba gouvernement ba wario bimi to soutenir bango c'est possible des budget ya mona mboka Samuel Lukonde a voté yango to pesa ba maboko eza l'Assemblée nationale eza Sénat to soutenir bango ba institution à l'état ezongela musala fonction publique et travailler nga na osenga même na ba chef de riz tout ça la ba salongo neza ba samedi za salongo to travailler pour na lokumu mboka eza pour na mona mboka Tshilombo te tango bo mona ki na France mona mboka Tshilombo na homologue na ena ni Emmanuel Macron ba sololeti bo mona ki na sima mo Congo Félix aza président ya Union africaine toto sa musala tambola eloko na osenga lelo ezali ba congolais bo fungola miso ba congolaise ba débat komi partout ba mamba okendo te kaka politique bo ka bango pe mawa bo se soucier pona bango bo ka pe pasi ya ba mama tango na moni bato bazo senga mbongo na nzela tango na moni bato bazo bate courant na Congo ekoma ba payer za voisin ozo courant na biso et to bénéficier te ba kolomboka pona courant na mai na poto botu na bato ba ke na poto mai ezalaka kutu moins courant de ezalaka moi muke ko mata mais courant na mai biso mona Congo mais tozana ba mai ebele awo totika musale salama topé sapé ngai selonga na consulter monde zabi za monde avocat so toke porte nae okomona afungoli ou plaider cause na yo le lipe akeko décanter situation menga na sengi ke ne balobaki ke bande ko na biso ba fingi DPS bazana ba technocrate te bazana ba travail te bazali kulutu na DGDP aibsenga li solo mona otanga kombo le lote na otanga komo konsobi ba kosana te ne DPS seul parti o etikala ko sopana te ndenge bakanyaka elekaki ezaki DPS MLC bazwaki bango ba parti nyonso ekomaki déjà corrompu IDPS atika constat pona papa Etienne Tshisekedi lelo mona incarné azur relève na lobi boy toto sabato bazo kamba musala po musala kende liboso to sepela na gouvernement Samuel Lukonde Jean-Michel et puis eloko na osenga na ba congolais biso moko to lingana nano bolimbisa ba congolais to lingana parce que bato bazo komela ngai na komi ko bela nazo ko kolala te
obimia wa ozongi transport ekomi 1500 poko makitamo magasin poko ende kola esiko lalaka na ba ipene wana ekomi ba 3500 10000 ngana lina loba bo tosungana nde na moyo mutu moko akomeli nga awa aza pe membre IDPS akomeli nga alobile ki makambo zoloba eza ya solo kulutu na ngai bokoni kulutu bokoni akomeli nga na DGDP alobi Célestin Bokoni alobi IDPS bato maele baza Célestin Bokoni merci natangi message na yo alobi bato IDPS ba économiste baza bato nyonso alolenge nyonso alobi bajimu kendo basali pe ba chaîne ya TV baza bato maele ba Augustin Kibasa baza lelo nazo bisa peuple congolais samedi na bandi musala ya koloba vérité na fréquenter ba ministère nyonso pour na état de santé ba ministère na bana ko passer yango na télévision Kambe News nde tolobaki kake bolobaki IDPS bato maele bazate bon so obi juriste za moto maele te bobezaka bato à droit non ezali bazana philosophie ya brute bazana philosophie ya ko transmettre message na peuple en live en direct na litoy bouche à l'oreille na sengi le peuple congolais bolimbisanga na tangi bino sote bande kona bobenga partout mama Lola monsieur Jean-Claude Yale mama Tessilia Yale na petit Thomas JC Yale bolobi namoni ba message na bino mena otanga te za émission politique na pesi bino ka bambote bo s'abonner pharmacie na biso amani na mbudi na lobby lelo na okate émission bo peuple congolais biso moto prendre conscience renouveau dans l'esprit samedi ko za salongo na bando tambo na balader okozela te président Félix aya ko sala salongo na veni okozela te ke osi osombi lupango bimisi yango na nzela biso mo pe tozo conscience to tia yango na nzela tozo conscience na biso esala conscience esala salongo tokate matiti bazamba bokata banzeto ebima na balabala leta yo sombi lupango obimisi ebimiti na nzela omote ke ozi ba maître za nzela ta nzela ba okata na leta ba osa musala wapi na kanisi Patrick Moya za ministre na biso ya information pour na gouvernement communicateur ya gouvernement yowana ministre information yowana Patrick Moya za mutabo sembo ya solo mona mobali ya bwanya tosala musala malamu toza wana pona kofinga bato te nde bolobi pona Willy Bakonga na ebite pona contrôler na bakasho nde bolobi te ke batiaki déjà na boloko moko na Kinshasa bakosambisa public nde bosengi publiquement bakosambisa ye bokomona ke bakokatela penza na kotanga na bato balia na mbongo wana ba expert na yo bakosi ye na kotanga na ba école affectif so bakutani yo nango okomona preuve kozala balobi papa IGF continue na musala na yo ya kosala bango contrôle baudit wana ekoleka malamu lelo na lekaki pona ko informer peuple congolais babu sale na moye bobengi ngana ba maître Lou Kinshasa na maboko maître Lou Kinshasa na maboko azamona ya commune ya Kinshasa atie moyen na nje aza chauffeur na DGDP alobi bango bazasu na ba pona bango ko boucher te pona misala na ye ba banda ko décanter ba milangi wana ba ko déboucher ba po wana ya commune ya Kinshasa maître Benja Kinshasa na maboko babu sale papa bitabita lelo na epona conformer bino ke musale bandi kaka na Kambe News nde na ko banda koloba na ko yaka pona kolobela bino pona ko pesa bo senga na bino peuple congolais ekozala malamu mingi ke bino moko nde bo sengaka to sa musala malamu ba chaîne bobana lobela ke ba loba kaka pona ba animation etalinga te bino mo bo juger bango bo télécharger ba nini na bino ba mega na bino bo se télécharger mingi bo s'abonner mingi et puis ba ko télécharger bino musale ko sa malamu na Kambe News ngana lobaka monde meilleur homme meilleur le président Félix Obunda ba congolais to changer histoire te président Zakamoko Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton bambru ya biso kana otozana ba congolais bazwaka biso pona bambruyema ya ko partager biso na bana mboka tolobaka mona mboka zo pouvoir mona mboka ngo ezana nani si président Félix de mama Marthe papa Tshisekedi oto ebaka wa papa Etienne Tshisekedi oyo sala père de la démocratie ça papa Tshisekedi Etienne Tshisekedi wa Mulumba fumu personnel ba incarné bazali musala ezotamba malamu nazo souhaiter na ba ministère nyonso bon succès na pesi bango nyonso félicitations basala musala na bango na pesi na tombeli bango musala malamu oya kosala musala mabe
eloko mosusu na bosani au peuple alobaki baye bandako leta kotia bango bakoti na nini mokoboma na nini mituka etalinga te succès eza ya bango basala mosala mpona avancement ya Congo mpona Congo esa baélection pendant 2 ans eza likama te mais bana Congo to se souvenir bambrouilleme bandi glissime esalama makambo to esalama bonka mpona président Félix nde bapression ebandi communauté internationale akoya so biso mo tolembi président wana lokola tolembi ete na tombeli bino kaka bolandi malamu bisika nyonso bozwami na bapoto na tangi leo motu te papa nanga Jean-Pierre Bongwangela charge ya bana ya Lukunga bana mbudi batuninga balobi papa Jean-Pierre Bongwangela osala na 5 gouverneur ya ville ya Kinshasa papa Jean-Pierre Bongwangela na mama Sylvie balobi ke Tania Bofili bozo komelanga Tania Bofili bozo komelanga me musala na ngesuki lelo pona bongo lelo esuki bongo to s'abonner mingi na KMB News bokozwa bitambo tambo na bino musala eza kitoko na KMB News musala eza papa Jean-Pierre Bongwangela kande balobaki papa na mbongo pasi na noviciat CSM na papa na ngai ya noviciat papa na biso mbongo pasi na bande kono nyonso sika bozola na ba message eleki ebele bolimbisanga tokosolola mokoleko ya samedi na pesi bino nyonso mbote na réalisation papa na biso Timothée Kaembe na caméra mona mboka Hervé Nzaka na likanisi mona mboka Jimu Kendi lelo na za chargé banner za solide te bolimbisanga tokutana samedi ciao na pesi bino nyonso mbote.